image na bango babenga bango bato malamu. Mais bayoko chola. C'est l'hypocrisie ezosalama na matanga wana. Enga nazara hypocrite. Ebele baza wana ba chokanga. Nga pe na choka bango. Ça sert à rien de se retrouver encore ensemble pour pleurer Angélica. J'ai ma maison. Je vais pleurer Angélica chez moi. Que son âme repose en paix. Notre star, oui. Na osala hypocrisie au sangana wana te. Eza hypocrisie. Parce que belé ba finganga sans cause. Neti mutoka malika finganga na sala ini. Ekiri wana mobimba tan bando soutenir Fali. Yoka ba propos o babimisa. Et vous oubliez vite. Na na poso lo ba mabe Angélica te. Mais na lo bango après. Angélica na mida bazana live. Mida bi ba osangisa mbongo. Po batinda na Kishasa ba futa ba criminel ba bomanga. Angélica était là. Makamwa Niki ba Angélica ba yamba mwasi moko. Aolo ba na live abi nga na oluka mbongo azai Brazzavilloise na futa ba criminel ba boma Sara. Ba beta ta masasi. Tout le monde était là, même les fanatiques. Ils étaient là. Laisse-moi, tu as un mémo place dans le mémo. Fivette à laquelle il y a l'accident, na ba commentaire ba d'accord na Fivette. Fivette au lobby bien, Fivette au solo li, kende na e bongo asa l'accident, asa la boye. Tout le monde est d'accord avec ça. Osoyoka, ba popo wana tout ya mabe contre linga, diwana nga, batu ba d'accord nango. Siko lelo nga na kufi, ale Fivette aye na matanga nanga, aleli a poster nga pete bo poster te. Nga peso komeli mutu no poster te. C'est l'hypocrisie Paulin. Toza ba pota na mitema o eza irréparable. De Nazawa. Je suis pas hypocrite. Ate komelinga mutu ayate so ebi ko shokanga ko yate. Ko yate. Ko yate ko poster te, c'est l'hypocrisie. Parce que na bo moto nanga de mon vivant oluka nga te to bongisa. Po ani so na kufe o sala sembla. Batu côté ba sala complot ba sala nga Sarah mabe. Tout le monde est d'accord, même dans les commentaires, même dans les appels. Sarah wana lekisi akufa na bomela yo nani. Na lekisi nini. Moi je fais que répliquer na ba o batu ba salanga. On a sali malikeza o salanga. OK. Na zongi sa kaka. Mais non na vanda te de moi-même na bando clasher sur mutu sans rien. Na vanda na nte de nga moko na vandi binga bité na ola ke la muto mabe. Qui suis-je pour na maudire mutu? Ozanani. Et so yo modi nganga na ebiso retour à l'expéditeur ezongeli oboka ngandoki. Nalanda ile kechu. Tu es mon frère, tu es libre de dire ce que tu veux. Oh Sarah, il faut botika makambo ya liwa Angélique te ayo. Tala Fivette kunape a commis na mbasu, il paraît. Ah? Ouais. Itsubo. Comment Sarah? Paulin tikanga na sisa. OK, si ça ça pose na ba question na. Ozo comprendre. Donc hypocrisie wana non sala ngote. Grâce à chokanga trop na vie. Nga pe na choka eponga azongisaka. Et toko vanda sous tes placements to seka. Toto sa assembla pour non l'Angélica. Je le ferai jamais. Place wana non zalate. Donc laisse-moi dire aux gens que matang Angélica na zalate. Nazo l'Angélica dans mon coin. S'il faut contribuer, je vais contribuer. Maintenant ça la hypocrisie aux alana bateau ba chokanga te. Bateau ba finga mobile nanga pour rien. Bato ba finga ba nanga pour rien oso télémission tout nié. Sarah et na Sarah bo elani. Okaka eloko te. Mais finga yo. Te. Non ça la hypocrisie wana te. Ouais Paulin, mon hypocrisie wana. Non ça la ngote. Parce que ndenge baza wana baye bakake batika ko choquer ba vie ya bato. Batika ko choquer ba famille ya bato. Oza un poème na muto ki okundola koko na ye, oki okundola mama leki na ye. Yo zo sala ngo, moyebi te ke muto wana pe na famille na bango bana bandoki. Oye, o s'attendre na ba retour te, lo sambo pe ezate. Oyoka yo bien eza parce que Angélica muto a bimisa makambo ebele ya père ya wana
oza vraiment na moi pasi wana te yango te nde na oloba pasi wana ezalaka déjà souhait na nga enga ezala Angélica en vie tobongisa mais elle est partie et pour cette occasion oyo pesinga na miso ya bato nyonso to baotala biso pour dire que nalimbisi vraiment merci vraiment et ça la passe oui ça la passe bon comprendre déjà que maman Sarah a vraiment émotionné déjà n'a pardonné elle méritait ça de son vivant mais elle n'est plus. Maman Sarah courage Zambe Moutou nalimbisi malgré le scandale à ticket dans la famille c'est irréparable mais je la pardonne quand même nalimbisi et puis n'a profité pena loba moni batu nyonso to basalanga mabe na réseaux sociaux nalimbisi bango merci vraiment nalimbisi bango bao pe nga pe nazongisa parce que nga nazongisa bao pe nazongisela bango mabe balimbisanga mais ce qui est vrai tozala suba amité kande na lobara non changer ba langage na ngate tozala suba amité atanga na kufeli ata na kufi c'est pas la peine de venir tout c'est pas la peine ya opposter nga mais bolimbisa to sala ni mabe trop on est allé trop loin nga limbisi bango batu tout na sala mabe o basalanga mabe nga na limbisi bango bazi occasion wana ya ozala pardonner nde na pardonner Angélica mais falaki na pardonner de son vivant mais quand même na pardonner ba o batikali et comme trop tard te ke bakufi ne la pardonner bango na pardonner pe na ba o batikali so nga pe na sala batu mabe na choka batu bino pe bo pardonner nga mais au moins na yebi ke batu balinga nga te na ozala hypocrite ya osangana na bato balinga nga te na ozala pe hypocrite te na bato ba chokanga to na choka bango to vanda to seka poto olela Angélica non sala ngo te pour les so comprendre donc bato na bato ba vanda na ko na bango et ba o tozala bien ba o yebi ke to kenda de mabe donc tozala na biso bien te c'est inutile d'insister ata lelo komela Angélica lobe komeli mutu musubu moni ki na poster te ata bo sale acharnement bo finga ndoki na poster raté parce que déjà na lobi angwa on est allé trop loin donc voilà message important na ko loba ngwana Angélica pe manakimia maman Sarah to komo ki ni vraiment na suka parce que na monde déjà oza déjà emballé na émotion na yo vraiment maman Sarah ce qui est témoignage au témoigner pour Angélica témoignage ni pour Angélica en fait pour nos hypocrite naza na témoignage mo ya bola Angélica te pour nanga donc peut-être soy na bina banda olo bebele oza ba scandale ba tout lo balanga Sarah na prison muninga ka otala yo peut-être ça ba vérité voilà ça ba vérité au bo éviter mais c'est pas le moment de le dire to respecter mon limonae et manakimia peut-être après na obeta ali soloango comme histoire naza vraiment na place on a koloba ya bolamu na témoigner pour Angélica te de ma part mais ça na bande ko belé o bazana ba témoignage à malamu ya Angélica asala bango ba bolamu aida bango akabela bango a rendre bango ba service et c'est vrai que Angélica pe azamutu malamu aida bato belé na vie asunga batu mais nga peut-être na zone de chance wana te pour nga nde na vandi awa so na le Angélica na olela na ba choc oya tikinga nango fallait to réparer yango yango esalinga passive même na la likutu te mais nzamba zwa lokumu aza na pardon na nga ya munene parce que nga natikala osala Angélica mabete ata ya ndambo natikala osala ya mabete natikala oliata $1 ya Angélica te
mais ye au moins lia yanga akini malamu nzambe mutapesa rapema nzambe mo mutazo rapema polin donc batika to l'Angélica alors balongola na ba idée na bango ba makanti bazana ngo oh boye na boye soka e matanga te a posté te aza motema mabe j'assume et na osala hypocrisie pour na ko plaire réseaux sociaux pour na osepisa battement boye je reste tel que je suis ba o ba ofinganga ba fingi kaka ça va rien changer ya makasi oh YouTube sala comme mauvais souvenir batikilanga na vie il y a séparation, il y a scandale au bâti dans la famille. Oh, ils sont irréparables. On se comprend. Donc, que son âme repose en paix. Mon âme tassa mamna koinae. Analyse, ils ont mutaza libre au saba analyse. Toza censé à la partie montée. Yo cause au soutenir A, on a soutenir B. Mais l'accident que le cause soutenir A faut finanga. Tout ça guerre na nini A. Nene azaki côté mususu nga nazaki pe côté mususu mais nan na fingi mwana nene ate nan na fingi mama nene ate nan no pe na voilà nene ape na fingi ngate donc conseil gratuit na biso bato tikali liwa Angélica ta na baki teinge belé été abiso nyastu mutu na mutu asala musala na ye muna mutu aza na chaîne na yaza na ba cameraman na yoza na mobali na yoza na bana na yo mais pourquoi ba jalousie, pourquoi mutu na mutu aza na destin zamba taya na vie na ye pourquoi ko sala ba campagne ya ko déstabiliser mutu tam so bomoni mutu nzamba élevé bomi oluka bo bamba ye bokomi ko luka bo nuire na réputation na ye pourquoi vous comprenez problème donc je crois on a ça nango peut-être ya oloba yangwana mais tito si c'est mission sur les gamso ya olobeza na oloba. OK, merci. Maman Sarah to comme to chiter penza vidéo na monaki bande bazaki na matanga ba live ezaki mo ebele mais na butunde na laki ta ya olanda vidéo na bien tant na tali vidéo salinga pasi comment na ba tozali ba chroniqueur ba chroniqueuse ba bazalaki wana parce que tant on bango déjà bazalaki déjà corps tout ya média tozalaki déjà wana marqué ba présence ezalaki mais tant déjà ba biso bazalaki wana mais ba biso bazalaki ba propos na bango na ezalaki vraiment bien té atana ba na bango j'espère que biso ba comprendre ki koloba na mutu ki alongwa ma campagne ya ko boto pitela ngonde yango yo non mais Paulin na uto e biso et na bato basali hypocrisie na ningina epingle phrase bato balobara yekuta sala ne rando mutema te yekuta finga likolo botika ozaba hypocrite to finga na ya solo pesho kaka bato to finga na ya solo na leli awa parce que Angélica tikelinga ba scandale o eza irréparable pour preuve que to finga na ya solo nana sa finga mutu après une semaine à Yabi, en tout cas, les bons mon anga émission nyonso na auto ça la Karine ezali na oka base nani etikali na ba belle famille ya muninga etikali na ba relation etikali na mito bana etikali na mito ba famille bo créer ba scandale na ba famille ya bato après bolo bake te to sala ngoko na mutia mabete ali bosangani supu na matanga Angélica c'est l'hypocrisie. Seulement ba uto sala Karine na zemina e après bolo bake te tozalo bango ka likolo eza nango ya mutema te ba famille batu bazo panzana Karine akoko sala fausse couche et sora sala fausse couche bonga bo ganini après bolo bake ndenge eza boye nini eza nango kaka tozako loba ya sala yoka pene ba okabole ya sala ba émission na haine ya sala ba émission lobaka na non même Angélica faisait les émissions avec haine c'est ça c'est pas le moment je parlerai dans la banque té en loba OK vous avez banquité au koloba même bande tant batu ba sala ba émission campagne ya Ruboma Libala Karine ezaki par sentiment nana sala ki émission lobake a famille ya Evi oza mobile na biso moni ba émission nyonso tout ça pour na Karine ezaki nango base to vivre na biso na base qui a fait ça etikali Libala ya grâce
soki makambo tosala ezala ya haine te eza ya solo te ekufi. Pourquoi liba la grâce ekufi? C'est l'hypocrisie ndezoleka na wana. Boti kolobaki tosala makambo na motema te. Non, eza na motema. Eza na motema. Bosuetaka penda bashita batu na baliwa ya batu. C'est par haine. Eza na motema mabe te, c'est par haine. Eza na motema mabe. Ozo souhaiter que yekutu zeme longwa, yekuta kufa, yekutu batuta e, yekuta sal accident. C'est par haine. Na peso ba exemple ya batu basala ba réunion basangana en plein live à monde entier. Ngana kufa. Et puis batu bazo contribuer. Oui, Sarah wana fa kufa bona boto. C'est par haine. Bolo bakezaki base. Boluki nidité à papa nanga boche na réseaux sociaux pour ekota ba problème na famille ba scandale. Bobenga ngo eza base. Si papa nanga longwa tika ba pété na ye koloba na réseaux sociaux pour m'humilier. Bobenga ngo base. Vous avez choqué les gens. Bobenga ngo base. Tout ça là ngo par base. Botika ozala ba hypocrite. Ebele ba otiana ba poison parce que ba ça chokana na mutema. Moi je le ferai jamais. Ozoka bosala ba émission na bino bien. To bongisa ne marche. Yangonde il faut liwa Angelica été abiso na mamuna lobi. Botika osala ba semblant na ba hypocrisie. Parce que bo pandi ba famille abatu, bo bomi ba mabala batu, bo bebisi ba relation abatu, to sali ba kamu nyonso ya mabe. Nana le cas déjà lo ba ki mamtu to sala ke za ki base. Tout Etikaliti. C'est l'hypocrisie pour nous. OK. Merci Stali. Là on a bisio batu tout ba na matanga na la cité que bangonde ba na souci Angelica, bangonde ba ole l'Angelica, monsieur ezali tio. Tokomona ba vidéo bima. Là Angelica za vanda yango bokomona. Ba na l'Angelica dans mon coin. Voilà. OK. Merci maman Sarah. Ce que ça la message ko la c'est na ba ibalandi yo. Ba fan na biso. Bato batala rayo. Bato batala rapé chroniqueuse mususu, bato batala chroniqueur mususu. Mais azipe libako ya landa émission. Message ni ne kopesa bato balana parce que lelo ceux qui mama bezo koma ebele na réseaux sociaux, ils a grâce à bato batala biso. O bango bato memaka. Kuna ko to balobi no boy. Ye ko to lobi no boy. Biloko wana. En fait, dans le bakaka na lobité, je vais parler, mais botika ko attribuer baliwa batu na batu mususu. Botika acharnement wana. Parce que ça sert à rien. Au contraire, bolelisa bateau Angelica choka. De on a biso à moi si elle méritait les repos. Na niveau âge nae, na grossesse à Zouaki, il fallait qu'elle soit temps à repos et puis temps à Roland de la santé. Mais elle a été tout le temps dans les lives. Même na souka ya batana ya passe ya kobota, elle était toujours dans les lives, toujours dans les clashs, toujours na ba insulte et ce n'est pas bon. Alors to bongisa musala na bandeli isusu ba o to so la raté, c'est pas la peine au lukanga to so la raté, on est allé trop loin. Ngana pardonner yo. Yo pe ozotala nga pardonner nga. Mais to revandara ensemble te. To se karaté. To rebongisa rasuste. Mais nzamba sungi nga na to tikali en vie, to se pardonner ndenge to za en vie. Ya on a biso bato na ba osala hypocrisie. Soki ya solo balinga ki Angelica, banga ba benga Angelica na akufite Angelica. Nde na moni o na moni na mona nzambe na mutu malamu na lingi to sana ba poem no telimbisanga nde na finga yo ngape yo pe limbisanga nde na finga yo bobongisi avant. Mais oyo komi déjà après mutakufi ya robima lokwa non to luka moyen to banda ko bongisa nde to za envie ba o to zala bien ba o to zala bien te to tikala ka bongo muna mutasa musana kwena voilà. Merci maman Sarah, merci vraiment to komi na suka émission na biso vraiment paiement Koyoka yo déjà merci benza maman Sarah tout tika yo vraiment paiement comme on a déjà fatigué vraiment courage nous sommes battu ba oloba
nzambe kanda faut na pia programme ya matanga yo ozwaki déjà programme ya matanga naza na kati ya groupe na kati ya groupe programme ya matanga ndenge tozwi ba information na bandeko bakendaki na famille Angelica grâce Lekechu Tania Mabedi Binez Moura bandeko wana nyonso tu bazalaki kuna alors matanga ebembe kobima vendredi veillée mensuelle eza jeudi naoki bon nanu batie baclose ba uniforme te misu bazoloba pembe noir en tout cas ozalaka quand même fixé mais ce qui est vrai pour la cotisation famille Angelica basali na bango SOST basali na bango SOST mais le quoi biso azande kona biso akufi to se décider nde biso à partir à $20 matin sur monique ocha 1000 kakayo 5000 kakayo alors ba contact bato pena baza basé na makambango bobengi Lekechu bao bana numéro Lekechu bobengi Lekechu soit bobengi Bines soit bobengi pe grâce témoin bango misato bao bana Kishasa bongo ezopesama et pas Bines na M-Pesa to se déplacer au bengi Bines olukie bomona no pesité Bines mutaosa azana mbongo mata donc information ya matanga o tozana ngo pour le moment yango wana pona ba uniforme bébé ezana na kati ya groupe na minute biso to sala émission bandengo mususu baza déjà na mama emo kolongola corps na mama emo komema yango na cinquantenaire voilà wana bosali likanisa malamu mpona kohonorer kotala par rapport azali pe déjà oyo apesa kombo na YouTube bokotika ye na mama emo kuna te voilà merci pour le programme Mama Sarah merci voilà là on a koloba na makambo nyonso tosungoli wana Mama Sarah j'espère que bandiko bolandi biso ozalaki problème na ye toye pas chokayo alimbisi déjà yope limbisa ye pardon et les kinyonso bani marqué to sala musala tozo sala mabezi poto talama mais toye banini to sala to bosa na pe moi parole de Dieu que to kindaka ba église mo pe boye mo bolingo fezala kasi na biso j'espère que yakolo bezala kikaka wana boyoki bino nyonso bato bozo attaquer non ayebili wana Angelica boye ki comment Mama Sarah lobi azali ayebi atelo moko te pona liwa ya Angelica botika komemisa ye kulusu totika biloko ya soki mutu baswala kana mutu soki akufi bino boyemba la moko ye kutu ye kaka te nzambe ndo mutu ayebi makambo nyonso mutu ayebi secret liwa na ye ezaka ye moko Angelica na nzambe totika kokomisa bato totika kokanga bandoki totika koluka ba problème publicitaire problème ezati et kozala vraiment bien que bino nyonso botika la toujours branché na Sarah to la TV pour na kolanda ba programme ya matanga ya Angelica ndenge ekolika vraiment merci l'ingénieur Art pour la image merci na ba abonné na biso merci na la Chine mes condoléances vraiment tokoluka pe moyen Mama Sarah na ebité ceux qui moyens ali na za besoin na sala penza émission dans la baronne par rapport ya matanga ya Angelica. Non, protéger Karine, protéger parce que il faut un nom musika. Ah ok. Axe soko koki ko insérenga na lo balika moko. Protéger Karine za musika. Omoni Paulin place nyo surtout mokili ezalaka monde ezalaka. Bandoki bazalaka. C'est ça. C'est tout l'internet. Alors na réseaux sociaux ba sataniste batinda pe batu na bango. O bayaka omona mutu mwa azokabelo mbongo azopesa mbongo mais ozoyeba pe source mbongo wana ti alors protéger Karine réseaux sociaux à place ba sataniste belé batala biso donc épargner peut-être hier aza choqué que les 14 musubiso nyonso peut-être demain ou après il y aura un jour Karine on les kaka ça la rappelle l'émission et puis la minute azobatela ba bébé na donc voilà donc protéger wana tanga mona olinga tasa l'émission na opekisa ye so ezaki yo fo yambe pona mambo yo c'est pas la peine bato pe botala nga so bozozela boyambanga pona liwa Angelica koya te pona opesa émission te na uto sala ba action kitoko fondation na ngesali ba action na orphelinat mais obengi nga te po ba oyambanga ki Sarah tout le monde sali kamba bien sungi bato limisi bato no hôpital félicitations boyambi nga te liwa Angelica bonibo yambanga pona lobani na finga Angelica apopo kanga ndoki pona lobani na lobama ba Angelica izamawa utabenga ngate
so tozalaka na biso bien te na limbisi oyo pe limbisanga mais tobongisa te en tout cas chance ovanda place moko ezalaka susi te atanga pe so nga pe leo nakufi bandeko na nga so tozalaka no bien te koposte te kosala sambla te ya miso ya bato bamona mutu mais malgré finga sara ma poste ne poste pas parce que nga otikeli nga ba irréparable nde tozalaka boye toyaka na bacompte à rendre na bafamille moye te oloba ngo na média ala te na babelle famille donc tokóma na baproblème ebele me ekufela biso kaka na motema nde naza envie boye obenga tosenga nga pardon nga mpe nabengi te nasenga pardon so nakufi oposte nga nini olela nini tu pleures quoi yango babengaka balarme de crocodile nga nalobi vrai naleli parce que fallait tobongisa na Angélika yango nga naleli